Bonjour, bonjour ma grande famille, bonjour, bonsoir, j'espère que tout va bien. Nzambe wana abateli biso, asali biso lisusu grâce, tosangana lisusu, tosola lisusu, toyokana lisusu na mokolo ya lelo. Pourquoi pas tobanda na losambo kaka ndenge tosalaka mpona kopesa ye merci et après nde toyaka koyeba sujet na biso oyo toye nango mpona kopartage na mokolo ya lelo. Éternel Dieu, te pèse merci, merci na souffle de vie, merci na énergie, na protection na makasi, merci na bomo ya papa, maman, de moi si mobala zulu baku ya kolandanga, Yahweh merci pour na bomo na ye, merci Yahweh pour na chaîne na biso, merci pour na ba vidéo na biso zo bombo zo batela, te recommander moment oyo se na loboko na yo, Yahweh tikete o tozo sola na tango oyo kota kati na ba vie na biso ekota mbuma kitoko pe esala misala na yango, to bebisi oyo nyonso ayo te dans le nom puissant de Jésus. Ça m'a kati na biso partager na bana na yo na tango oyo tikete bonzambe na onde régner kati na biso du début jusqu'à la fin to pamboli aux nzambe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, merci Nzambe Apambola Bino, merci Nzambe Apambola Bino, ma famille, et merci na ba nyonso o bazo sa ba partage ba vidéo, merci na ba o vous s'abonner, vraiment na yambi bino na kombo na Yesu Nzambe Apambola Bino, yo pe o nanu o s'abonner te, vraiment na sengi na yo o s'abonner, ba liboso o reçoit libako ya bota la vidéo na nga, o s'abonner, o activer cloche de notification, o liker, pourquoi pas ko ça la pe partage na bande ko mususu pe baya ko découvrir pe to partager kaka ndenge Nzambe azosunga biso. Merci Nzambe apambola biso na kombo na Yesu. Voilà, en tout cas to ye susu kana stije moko mukie mais très important oyo toye kosola nango lelo parce que eloko moke ezalaka te soki toyebi eseke eza eloko ya motuya eza eloko oyo eye po esunga biso esunga bavi de couple na biso esunga bavi na biso pe esunga biso na nini na makambo ebele. Voilà, naye vraiment lelo eloko tobi topartage lelo ezali kati na bacouple mwasi to pe mobali comparaison na vie de couple ya bato mosusu. Ma vraiment makambo wana mingi namona hango mingi ezalaka mpa na biso bamama, namona vraiment makambo wana ezalaka mingi mpa na biso bamama. Omona mwasi aza wana aosala comparaison ya makambo oyo peut-être ye azovivre oyo azalaka nango na kati na libala na ye na ya moninga mosusu. Vraiment ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout bien. Biloko wana nde eyaka komema mpe bacomplexe kati na biso. Or na vie ndenge tovivaka boye il faut koevitaka kozala complexe, ezala complexe d'infériorité ou bien de supériorité. Les aura vraiment quitté au côté. Nous tout le temps nous vivre dans la complexe et pour arriver même ozala même ata na nini ya nzoto na moko te, ozala même ata na confiance na moko te ya nzoto na moko te. Complète eza eloko moko eza mabe, comparaison eza eloko moko eza mabe. Mwasi na kati na libala to pe papa na kati na libala tango ozo vivre oza na comparaison ya ko comparer couple na yo na ya moninga na yo ya bandeko na yo ya baninga ozomona na entourage to pe mama ozozwa temps ya kosala comparaison ya couple na yo na ya bato mosusu. En tout cas eza kitoko te, il faut ko éviter yango parce que biloko wana nde pe lelo ezomema motema mabe na kati na communauté, ezomema motema mabe, ezokotisa kindoki, ezokotisa makambo ebele. Pourquoi? Parce que omona moto atali abi ye kuna azalaka bien, ye kuna vivaka boye, ye kuna liaka bien, ye kuna alataka bien. Vous savez couple na couple eza na histoire na yango, ata yo pe ndenge oza wana na mwasi na oto pe na mobali na oza na histoire na bino ya couple na bino. Donc ce qui veut dire que histoire na bino ezala ya bango te, histoire na biso pe ozala ya bino te, histoire na bino pe kozala ya biso te. Donc couple na couple eza na histoire na yango na kati na vie de couple na bango. Donc tango bino boza na histoire na bino ya couple na bino, il faut tout simplement se contenter na oyo bino boza nango, na oyo bino bozozwa na kati na couple na bino. Na kati na couple na bino. Donc lelo toza na monde ya réseaux sociaux, toza na monde ya internet ozomona peut-être mutu mususu eloko nyonso oyo ya salaka exposaka yango na internet, eloko nyonso oyo ya zwaka exposaka yango na internet, et pour mouvement na ye nyonso exposaka yango na internet. Parce que yo tant que femme sage tango ozomona bongo eloko ya bongo etuka yo te, eloko ya ndenge wana ekota kati na yo te ke ememela yo complexe moko ou bien ememela yo comparaison moko boye na vie na yo personnel ou soit na vie de couple na yo.
nde biloko wana lelo ezokotisa mpe badivorce, ezokotisa mpe badivision na kati na bacouple mpo ozomona ke motu azokompare eloko oyo amonaki epai ya moninga ubie oyo azomona na couple ya moninga azokompare yango na kati na couple na ye, azokompare yango na oyo ye azwaka to mpe oyo azwaka te. Ma soeur, oyebi combien oyo mobali na yo aganyaka, oyebi mpe combien oyo yo moko oganyaka, mais oyebi te oyo mobali ya moninga aganyaka, oyebi te oyo moninga aganyaka. Donc il faut éviter kosalaka bacomparaison na kati na bacouple, koevite kosalaka bacomparaison na vie ya bato mosusu, kosalaka bacomparaison na vie ya bato mosusu. Oyo oza nango eza oyo oza nango, eloko oyebi comparaison yango nalobi okoperdre même confiance na yo, parce que peut-être ndenge oza wana oyeba te eza na bato mobe quelque part banviaka yo. Ah oui, yo yeba yango te, yana bato mobe quelque part banviako makasi, donc ndenge bango bamonelako basepelaka na yo, ndenge ozalelaka bango basepelaka na yo na ndenge bien quoi, basepelaka no baapresiaka yo. Mais sikoyo de ton côté yo moko personnel, donc oza na confiance na yo te. Pourquoi? Parce que ozoluka oyeba, ozocompare oyo ya yo na ya moninga, ozomona ke yo oza peut-être inférieur par rapport ya bato, ozomona peut-être yo oza supérieur par rapport ya bato. Non, na vie il faut que vivre, il faut ozala normal quoi. Na vie tant ozo vivre luka ozala normal, koluka te o comparer vie na yo na ya bato mosusu, koluka te o comparer vie de couple na yo na ya bato mosusu, parce que ndako oyo lalaka te esika etangaka okoyeba te, esika etangaka okoyeba te. Okoyeba kozala na baninga bazokumisa mibali na bango, baninga bazokumisa peut-être basi na bango. Ce n'est pas que tant bango bakumisa yo pozo obligé au sala yango, yo pozo obligé au vivre, parce que yo moko de conscience na yo eyebi oyo vivaka, ezaleza ya malamu ezaleza ya mabe. Tant bango bazoloba ya bango yo kati na okoyeba ke yango ezalaka boye, soki yo eza ya malamu osani okumisa Nzambe, soki pe ya yo eza lolenge na te osani okendo luka Nzambe pona libala na yo, okoyeba siko ko améliorer et otala pe de ton côté mabe ezouta wapi, erreur eza ya nani ezouta wapi, de façon que osala nini oyeba na kobongisa. Mais ntango yo ozosala comparaison na libala ya bato, ozosala comparaison na couple ya bato, oyoki moninga alobi ke ye na couple na ye kutu na ndako na ye na mobali na ye peut-être bana projet moko boye basomba mutuka bachanger mutuka sika, bana projet batonga, bana projet basala boye. Ale comme oza mwasi oyo oza insensé, oza mwasi oyo oza na sagesse te, oza mwasi oyo oza soki ndenge nini, ntango moninga peut-être abeteli yo lisolo ndenge mobali na ye achange portable ya sika, achange téléphone ya sika, alakisi yo asali boye, ale yo loko oza mwasi oza insensé, oki osala nini, okokotisa compréhension mpa mobali na yo, oki okotisa compréhension mpa mobali na yo, oki oluka batrouble, oki oluka koswana, okotisi koswana, biloko wana ezokotisa badega ebele na kati na mabala. Eza eloko oyo ezokotisa batrouble ebele na kati na bavie de couple. Pourquoi? Parce que moto azosala comparaison oyo amonaki na réseaux sociaux ya moninga. Yaya nyonso tomonaka na réseaux sociaux eza nango or te, eloko nyonso tu oyo eboyaka eza or te. Peut-être oyo ozomona libanda kati oyebi te, ntango mosusu na kati kutu yo ozovivre mieux que bango. Ntango mosusu na kati yo ozovivre mieux que bango. Donc cela veut dire tout simplement que il faut éviter que ça la comparaison na ba vie ya batu, pour éviter que ça la comparaison na vie des couples na yo na vie ya couple ya baninga, pour éviter que ça la comparaison na oyo baninga ba sombi yo koza na koso somba, peut-être koza na projet moko ya malamu na mobali na yo, bo solo li boyokani bolobi te ke toza na projet moko tolingi totonga, tolingi tosomba, tolingi tosala boye. Mais lokola yo monaki na réseaux sociaux moninga publier ndenge mobali asombeli téléphone na sika, a publier ndenge mobali a changer voiture, a publier ndenge mobali asali boye, a publier ndenge mobali apesi boye, yo oke na ndako na yo oke ko bouleverser ezaki projet na bino, programme bozalaki nango. Est-ce que wana oza mwasi ozotonga? Est-ce que wana oza mwasi oyo ozosunga? Est-ce que wana pene oza mwasi oyo ekobakisa quelque chose? Non. Tout ça pourquoi? Parce que ozovivre na comparaison, ozovivre na complexe, ozovivre na eloko moko boye oyo olingi mpe kaka yo mpe osala oyo baninga basali, oyo olingi mpe kaka yo mpe ozwa oyo baninga bazwi, oyo olingi mpe kaka ndenge couple na bango omonaki couple na bango balataki, yo mpe couple na bino olingi mpe bolata ndenge wana, ndenge omonaki couple na bango basalaki batiaki yo
po lipe kaka bino bo vivre ndenge wana yaya bato na bato baza na histoire na bango couple eza na projet nango couple eza na mabongisi nango donc obebisa oyo ya yo te tout simplement parce que omonaki na réseaux sociaux eloko nyonso tu bayaka kotia na réseaux sociaux ezalaka hors te eloko nyonso yo komona na réseaux sociaux eza hors te yo omoni libanda nde yo omoni bongo na kati oyebi te oyebi pe te combien bango bazwaka peut-être oyo bango basali wana bazwaki pe temps ya koprépare yango na kati mpe baza mpe na bapréparatif mosusu mpe oyo bazobongisa sikoyo yo deja oza na oyo ya yo pourquoi okogashe yango tout simplement pourquoi parce que omonaki yo mpo olingi okopie yo mpo olingi osala ndenge moko bokoko ovana mingi mpe namonaka ezaka mpe kote ya bapapa omona ata mosusu masolo na kati na entre bami kwa entre bami bozosolola nga na ndako na nga mwasi na nga bapapa il faut mpe toyeba kobatelaka oyo ezali mabala na biso bobatelaka mpe oyo ezali basi na bino parce que esika nyonso tu oyo bino bokendaka koloba kosolola na bato apropos ya bacouple na bino motu nyonso tu oyebi motema na ye te naza na histoire moko euti kokomela ndeko moko tout simplement pourquoi parce que mobali na ye akendaki kokumisa ye ailleurs na baninga mobali akendaki kokumisa ye avandi na baninga mobali azokumisa ye ndenge azalaka mwasi malamu asalaka boye eloko wana ekoteli bango komba na kati na ndako ekoteli bango komba na kati na ndako yango nalobi ke ntango bato bazokumisa to mpe bazoloba ya bango mama yo oyo ozwi libako akolanda nga papa yo oyo ozwi libako akolanda nga yo mpo ozooblige te yo mpo ozooblige te oloba parce que eza na biloko mosusu ememaka bakomba juste parce que tokendaki kopartage koloba bilobaloba na bato oyo yo ovandaki na bango obandi kolobaloba makambo ya foyer na yo obandi kolobaloba makambo mwasi na mwasi na kosalaka obandi kolobaloba peut-être ti okokoma même plus loin mpona koloba oyo eza baprojet na bino oyo eza baprogramme na bino eza mpe parmi biloko oyo ezokotisa bakomba na kati na bacouple ezokotisa bakomba na kati na bacouple faut koevite eloko wana kosala comparaison te na bato mpona couple na yo oyebi nini oyo ozovivre na kati na libala na yo donc cela veut dire que c'est concentré na kati na couple na yo c'est concentré na oyo oza nango ebuka mabolongo tia mabolongo na se nzambe ayebi nini oyo akobongisa ya malamu to mpe projet ya malamu aza nango mpona couple na yo kozala vie apresse te kolanda presse te koprécipite te yaya bato oyo omoni lelo bazovivre lelo ntango mosusu ndenge yo omoni ke bazovivre heureux selon yo baza bien azovivre heureux ou bien heureuse na kati na libala na ye asombi oyo achange alingi asala boye ezalaki mpe sacrifice bazwaki mpe temps ya kose sacrifie bazwaki mpe temps ya kozwa temps ya kobongisa ya koplanifie mais yo mpe ntango oza na temps wana kozala motema moto te kozala motema moto te kozala presse te donc ozomonaki ntango yo omoni yo mpo olingi mpeka kosala ntango yo omoni yo mpo olingi mpeka kosala entre temps ozoyeba te ke ya yo ntango mosusu ekonomi na yo nyonso yango wana obimisa mais ye oyo aobimisa wana oyebi te na kati mpo na tikali na combien oyebi te ase sacrifiaki koma mpo abimisa oyo yo omoni wana mais yo nini obebisi kaka ekonomi na yo ogashe kaka boye pourquoi parce que ozalaki na comparaison to éviter kovivre na comparaison na kati na bacouple na biso kokomparaka vie na yo vie de couple na yo na vie ya bato mosusu te kokompare vie na yo de couple na ya bato mosusu te kokompare libala na yo na libala ya moto mosusu te kokompare ndako na yo na ndako ya moto mosusu te combien baolala libanda omona pena na mwasi na papa na bana baolala libanda bata na esika te me yo ntango mosusu nzambe asala o grâce oza na esika na yo okenda kotie motu olali ntongo etani okoti mpe na cuisine osi ata lipo lie okoti mpe na cuisine osali ata semoule lie eza grâce donc déjà mpo kokumisa nango nzambe parce que c'est déjà beaucoup eza déjà ebele koluka te koluka kozala na précipitation te na kati na vie eza course te vie eza course te motu na motu azokende molomolo ndenge nzambe azomemela ye selon ndenge bazokendele na vie de couple na bango ndenge nzambe azomemela bango mais ntango yo ozomona ya bato oza kaka na posa yo kokoma ndenge bango bakomi yaya beshele wana oyo yo ozoluka osote omata wana bango ntango mosusu babandaki kaka na 1 2 3 kaka ndenge yo koza eza kaka kozala patient na vie
kozala patient, kozala patience et puis kozala confiance na yo moko, kozala confiance na Nzambe. Parce que ce que ozana vie wana ya comparaison, ozana vie ya comparaison okoma complexe. Okoma complexe, complexe wana nde koya ko détruire yo lisusu parce que na kati na complexe yaya okokomba to okosa économie te, okosa makambo susu te. Donc complexe, il faut éviter en gros, ils ont la supériorité d'infériorité. Donc ils ont cause à la supérieure que baninga mususu. Bamo boya na bamo malembe. Baso sa na bamo malembe. O sutuka boita mususu o. Balobi mutabatami alekio na maele. Mutabatami alekio na maele. Il faut que éviter car nyonso ko exposer la vie na biso na réseaux sociaux. Et loko nyonso tu o yo salo exposer na réseaux sociaux. Et loko nyonso tu o yo zui o exposer dans les réseaux sociaux et donc on y a surtout exposé dans les réseaux sociaux ozo pour attirer ba combat ya yo moko sans le savoir. Tout ça pourquoi? Parce que yo lindo la kisaka yo ko zui o bango bazwaki yo ko sali oza na course na montuté. Ozana course na moto te, c'est Dieu qui bénit. Nzambe nda pambola, nzambe nda pesa na moto, nzambe nda sala na moto grâce na moment na ye na o na mungonga o ya lingi. Ozana course na moto to zawana te pona relaxa moto ke na vie de couple no vivara boy. To pe na vie de couple no zana bolo zangi boy bango bazana mote. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que vivre vie na yo ndenge ozo vivre yango ndenge nzambe azo pesa et sala o eza volonté ya nzambe pe ko ezo pesa nzambe lokumu kati na couple na yo. Bakino on a ba comparaison ba complexe eza pe biloko mosusu po koyi komikangela ba porte mosusu yo moko okoyi komikangela ba bénédiction mosusu yo moko parce que peut-être mutu moko bo alingaki apambola yo parce que peut-être nzambe alingaka visiter yo peut-être eloko moko bo alingaki localiser yo eroya lisusu te. Et vous avez les sous-soutés pour Azam déjà, Azwaki déjà, oh yo sali yango po ola kisabatu, mais na kati tu souffres. Na kati ozozanga peut-être ya ebele, na kati ozozanga peut-être ya motu ya mususu ko kozana nango besoin, mais juste pourquoi? Parce que olingi o apparaître, juste pourquoi? Parce que olingi o la kisabatu ke yo ko zui yo ko zana ngo yo ko sala ki ce n'est pas important. Vie eza course te, mutu okima mukina mbangu na mukina mutu asnate. Moi si ya maela za moi si apesa ka mobali na etoli. Mobali ya maela za mobali o basangala kana moi si na ye mobali ya maela pe ya malamu basangala kana moi si na ye ensemble ba construire ensemble. Moi si amaela za moi si oya tala ka lobby amona ka lelo te parce que so zo mona lelo ya munde ko mimona ba biloko wana nyonso tu ozo sala wana. Ya munde ko tinda o sala ba biloko wana nyonso tu ko créer ba nuit ebele na kata libala. Mais moi si oya maele moi si amona ka lobby moi si atala ka lelo te parce que vite to préparer ngo lobby to préparer ngo lelo. Tout ça lelo to préparer lobby. Demain appartient à Dieu mais en tant que batu na maele o nzamba pesi biso na makoki o nzamba o pesa biso to préparer lobby lelo. Si ko tangu yo za lelo ça la ka lelo lobby non, ce n'est pas ça. Lobby to préparer lelo na kati na liba les eloko o tangu za na il faut préparer à venir. Ya yo ya liba no ya bana no ya nyonso na yo. Donc cela veut dire tangu zo préparer à venir na yo tala o ya yo. Tala bozui na yo, tala epa na yo, misu no epa na yo. So que mona moninga mususu peut-être nzamba pamboli oui félicitations ezaka mabete ezelo encourageaka soko pesi mutu félicitations féliciter eza mabete eza bien mais yo siko se contenter na oyo yo zana yango tala oyo zana yango parce que yo yebi ke yo po ozo se concentrer na oyo yo po ozo construire avenir na oyo ya lobi ozana na te po osala oyo bango basala ki po osepelisa mokili ebetelaka bato jamais maboko mokili ebetelaka moto jamais maboko po okoexpose lelo tolali ntongo etani tobosani na biso tomoni mpe eloko mosusu tokoti mpe na makambo mosusu sikoyo nani ya perdre yo moto olukaki osaparaître yo moto olukaki olakisa non ce n'est pas ça to éviter kovivre na comparaison na kati na mabala mwasi comme mobali to éviter vivre na comparaison, to éviter ko exposer makambo ya ba foyer na biso partout esiko kozalo exposer vie de couple na yo ezo créer ba combat. Ils ont créé ba combat na kati na mabala. To éviter yango makasi. Na kati na liba les arrêts toujours concentration. Concentration na vie de prière, pe concentration na projet to pe na ba o ya venir na bino o bozo préparer à lobi. Bozana na te ko la sabatu ke bino nde boza. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça biloko wana ils ont créé ba nuit ebele, ils ont créé ba dégâts ebele, ils ont créé makambo ebele na kati na ba couple. Bo surtout ka bosali plus de 20 ans de mariage, 30 ans, 25 ans
surtout qui met fuite. Pourquoi? Parce que bino bobanda na bino kwa bolakisa bato ke bino nde boza nzambe alekaka pamboli azokende mpe kopambola bato mosusu ntango nzambe apesi bino bose contacte nango e bopesa nzambe merci e bosala oyo ekozala malamu mpona avenir ya lobi. C'est pas koapparaître, ce n'est pas kozala na complexe, ce n'est pas kozala na comparaison d'infériorité ou bien de supériorité mpona kolakisa bato eza vraiment malamu te. Vraiment nzambe apambola biso nde message tozalaki nango mokie mpo topartage na mokolo ya lelo. Tika nzambe apambola biso tokutani prochainement, to s'abonner, to liker, to commenter et to ça la partage. Ça m'a pas pour la mission.